Nani yana combien de mina yo? Chimé. Chimé. Moi maman na yo. Mama, obengi ngawa. Poto yo kabusoba na mwana na ngai mukie. Do nini na ebi te. Mama, loba le lo obengi ngana mwa so kotuna mwana maka bebelete. Pardon, s'il te plaît. Mo kitabo mata. Obo luka buzwa moti. Oui, yo tele belinga. Yo tele molo bananga. So maman na bombela yo. Eza ba secret ozanga. OK. Apesa comme mwana mwasi wapi. Mwana mwasi. Alo kute. Mwana oyo. Onga mona zina maternité. Onga mona nemi. Yo melisa mwana libé. Yo. Yo libala na yo. Na simbela ki yango. So na simbela te kaka. So mama na so apesenga mwana te beyosa libala na te. Sala juste ya bolingo pour na orphelin. Na Orange Monnaie plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes que pleurent, avenir yaba orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré, ya bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epa na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Très heureuse de vous retrouver encore une fois. Un grand merci. N'a pas déconnu, surtout Bakolanda Bisson partout dans le monde. On en a tombé vraiment. Gros bisous. Mourir à chez vous télévision, pourquoi pas. Il y a émission Nabiso Bravo Julie na lobaka ete émission ndeko ekokali na yo ekokali na ngai ekokali na biso nyonso surtout abonnez-vous si massivement, aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas déçus. Ngai na kati ya émission oyo na lobaka ete Yesu Christ nde moto na yambo numéro 1 le number 1 ezali Jésus Christ de Nazareth beaucoup ta biso ebele bozali tellement ebele beaucoup ta la biso efengeli na biso ete biso batoto ko landa bandeko bakoleka na bakosukile masolo ekosala pasi kolelisa mais efengeli na biso ete tomizonga kati na biso toyeba bisika nini tobebisaki bisika nini oyo tosalaki mabe obomaki oyibaki otangisaki makila ndenge nalobaka ntango émission na kati ya émission oyo toluka basala Nzambe ekozala vraiment malamu mingi koluka basala Nzambe koluka baninga oyo tosalaki mabe toloba vérité
to se libérer kat na biso to confesser to se repentir parce que to zo natiro za Jésus Christ de Nazareth o alinga ki biso de le commencement ko zo image na ye ko bika na kat sa sanctification na purité na droiture yo ndeko kangami na lisumu wana ete yeba ke Christ aza déjà liboso a porte na yo na musala na yo tango nyonso biso kolala kolamuka esengeli na yo omitala ndeko liwe pembeni tala banani zinga basi bakufi po ngana otolongola mokilio ezaka nzambe meto milengela. Voilà. Merci beaucoup na bandeko surtout pourquoi pas na bandeko na biso ya membre soutien Bravo Jésus. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment na bandeko pe baza na kata ya groupe T mais bazo soutenir chaîne na biso d'une manière d'une autre. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. Aux aposo comme membre soutien Bravo Jésus au bengi papa Chic papa Thomas aquadéron na kata ya membre soutien Bravo Jésus bande koto kosenga toujours demande de soutien par rapport à la caméra aux en moins $100 $50 $200 au bengi biso pour que tout somba ba caméra pour tous en besoin to zo ba image moko senga vraiment bien pour na ko perfectionner musala na biso tous en besoin ba climatiseur tous en besoin ya ba micro et kozala malamu mingi nzambe nanga ozanga te ko pambola bino chez la Mwanda azali wana fondation kitoko initiative kitoko o ezo salema ndeko sima na yo libanga na yo otie mwa pierre wana eko sala malamu mingi pona bana bitike bazo ata esika ya kofanda parce que ko lukela bango bisika ya kofutela bande on a biso bazo lingotika ba palais na bango te c'est-à-dire ba parcelle na bango te pour que ba loger ba orphelin malgré bozala mbongo na bino mais ndeko peno au fanzo lobi te ngai cette fois-ci na osombe l'orphelin lo pangu te na sala boye ozala vraiment malamu mingi nzambe akozanga te ko pambola yo pourquoi pas voilà, merci beaucoup. Merci l'équipe technique Momba Chebiso Télévision. Merci beaucoup Nzambalola Pambola, Papa Elias, Moussala Kitoko. Pourquoi pas à mon solo, le certifié Moussala Kitoko. En tout cas, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup Maman Déborah depuis France. Pourquoi pas à couple Maman Maggie depuis Londres. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Nzambelanga à Pambola Ngai. Christelle Kapinga, en tout cas, nzambelanga pambola yo. Merci beaucoup. Namoni maman nangai, na pesi yo mboti. Mbote maman journaliste. Boyambi malam. Merci maman. Babengo na kombo nani maman? Kombo Mireille Mateba. Mireille Mateba. Ok. Madame Mireille mariée. Mariée divorcée. Mariée divorcée. Ok. Madame Monsala Anini. Débrouillard, kaka. Débrouillard, kaka. Mais on a quand même chrétienne. Sambelara. Sambelara. Papa Steph. Et pasteur non. Problème maman. Okay. Problème. C'est très dangereux. Hein? Voilà. Topé Sanzambe merci avant tout banda émission. Nzambe tata topé sio merci tika ete kembo pe lokumu ezonga pai na yo tika ete manso tokosola na kati na sika oyo Seigneur ezonga kaka epai na yo lokumu ezonga kaka pai na yo topamboli bandeko bakotala biso kitisa kimia pe ngolu na yo na kati ya ndako moko na moko bazolanda biso na sika o yo ndebi ba problème pe ba difficulté na bango tika ete opambola bango tika ete o délivrer moko na ba situation na bango totiki Congo na saloboko na yo. Amen. Eh, maman, Sœur Mireille. Ah, en tout cas, félicitations. Hein. C'est la toute première fois là yamba invité na plateau. Na prier, na pe sanza mais merci et pas prier. OK, en tout cas. Vraiment. Oui, na so yo kayoni ne komelio. Maman nangai. Ya pas si we komeli ngai. Nazaki na muninga nanga. Kumbo na chimé muninga kutupenza te donc tukuma penza bandeko babengi bandeko
pour famille na bango na famille na biso tozali dia na ba relation. OK. Si tozotanga ba classe to mape classe boke na ngambo bozongi pe na ngamba baninga mwa muke oyo kozala pe bokaboli. Nzamba ye kopambola nga ngamtu na bala ya liboso. Tanga na ke libala na nga e pe nzamba asungi abali. Tanga ke libala nge tango abali boye akomi pe kozwa bazemi. Soki azwi zemi abotaka na césarien. Abotaka kaka bana mibali. Aye kobota bana mibali misato. Mais bana na ye pe bayaka pa na nga. Oyo nga pe bakendaka pa na ye. Donc nayebi si yo mama na nga oja ezalaki penza famille penzo babengi famille. Donc mwana mama penza ezwi ngai. Nzamba yo kosala mobali na ngai aye kokufa. Tant mobali na ngai kokufa tovandaka na biso pe kande tomesana. Aye koyebisa ngai ndeko na ngai Mireille nakomi suna zeli. Ngai bia nzamba zo lokumu. Osepeli ana pendeza rake papa tanga komi na pasa robota aye obenganga. Akotiki petit hôpital. Abota boni susu mwana mobali. Mwana mobali on peut aboti boy basale susu césarien. Tera yo benga mobali. Moi c'est aboti boy na boy. Tu kufanda wana na ko tuna siko to sala ndenge ni. Po mobali na onda azaboye alingi susu bana ya mibali te. Azoluka mwana mwasi. Soki te to proposer docteur qui aluke la biso mwana mobo ya mwasi tozwa mbongo to pesa. Camarade nanga na pe chimel anzimi. Tama anzimi to ko benga docteur. Docteur ta likambo tozana ngo boye. Docteur abi pe na kati ya hôpitali basi bana basi babotami ebele. Mais na kolukela bino mwana mwasi moko. Maman mo pe azaki na docteur atise biso na ye. Maman oyebika ke ndenge zakake obotaka na ndaku na yo moko supportera charge mibali nde bakoma na bango boye mamana. Donc mamana tanto solo ne mamana ebisi biso na otekela bino mwana te. Mais nazo pesa bino mwana nanga bokende bokola condition mamana pesa ki fo botikelanga adresse na bino. Botikelanga adresse na bino na ba numéro de téléphone na bino ponga pe na bando benga bino pe bando benga ngai. Boboaki na biso te po mama oja choisa ki lisusu te mama nanga choisa ki sute po muninga apek daka libala boye yo mozomo na ba viango to komona ngo ana kisasa mabale koma pasi. Mabale koma pasi muninga nanga pe ayaki konsi. Nzwa pe mwana to kenda naye. Tant pe to kenda mwana boye ngana yeko yebisa muninga nanga il faut changer adresse. Pour changer adresse ya ndako. Comme que na hôpital kuna bayebi ke adresse oyo botelaki kutu na bosali mwana oyo abotaki mobali ana akufaki naye. Mwana ngo akufaki naye mama ota. OK. Akufaki. Ngapi na pesa camarade nanga bulke faut changer adresse. Ou changer pe ba numéro de téléphone ngapi na sa ni na changer numéro de téléphone. Yo surtout na to salaki. Camarade pe azwa mwana akenda na mwana na mwasi abokolaka ye mwana na pa yaka pa na nga ka ndika to salaka ya pasi na mawa okoki mwana tanga kokisi 10 ans mama na kota tikala comme to ngapi na tikala ka na numéro de téléphone na ye pa tikala na oanga tukuma na biso kusulu osolola mono kanga ba photo mwana na zoti de la la kisanga mwana ngo comme na ajini mwana nga kitoko boye ta bongo je me souboye na vanzi
namonaka moto abengi oh mama Mireille boni naza bien ah ngai nde naza boye nzambe apambola ngai nzambe mpenza apambola ngai apambola mpe mobali na ngai nde toza boye tokóma na vie moko ya bien oyo babengi ya bien tokóma na vie moko ya bien sikoyo esali nini pe place nga natikalaka kobota eza lisusu te kobota eza lisusu te sikoyo esali nini o kobota eza te nakutana na basala nzambe moko senga lelo avanga ke nakota mwana fo nalandela mwana na mama boye natika ekekipanga bi nazange maloba ya koloba nazange maloba koloba nayebisaki eloko moko te lobi nango aodérange nga lisusu donc akome aire nyonso tu kodérange nga na kodérange ngai jo mosusu boye naye kovanda babiro D nayebe ekuteki eza babiro D namoni kaka moto mosusu abengi nga Mireille okoma wapi nga ndeko na yo nauti Lubumbashi na ye adresse bozalaki nango bolongwa okoma wapi Mireille na ye na biloko boye kape lokosa kolia oyo ekobomisa biso nazwi adresse ndako na nga na pesi Sala juste ya bolingo pona ba orphelin. Na Orange Monnaie plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les Âmes Kupler Avenir Yaba Orphelin. Nye kovanda boye convocation oyo ya nini nabeti na ngango kara nabeta mokara deuxième lisusu ye nazongo na sabote na ntango na sabote yango boye mama wana ye obenganga na telefone likoya nazotindela convocation ozoboya koya nga moko nayebi deja adresse ya ndako na yo nga moko nakoya nafandi na ye naye kobenga moninga na nga nayebisi moninga na nga problème ezoleka boye mama wana oyo apesa biso mwana akomi komina senga na ndenge moko ya oloba te moninga na nga bikara o ye isi tosila na nga ebisi camarade tosila na eloko te mpo topesaka ye eloko te yo vandi kimia mbe nga nde motu nde nazosouffrir nga nde motu naoyoka mpasi ere nyonso toke azoderange nga naye kovanda ye mama na nde aza bongo te posa na ye ezaki azwa mwana te me amona te elongi ya mwana wana siko mama na nga amona elongi ya mwana yango ndenge nini kasi otindelaki deja bafoto otindelaki deja bafoto deja omona yango wana deja na bafoto nasosu mwana bato namema ye kuna mpa na yo yo mona ye mama obangi nini so nabangi ata yo bande oza wana ke natindelako bafuta mwana siko soko omoni mwana no mpenza bo esaka okanga mpe mwana wana soti bakozwanga mpe babeti ngai mais déjà bana obi bana olobi na départ bana camarade no bayaka ba vacances epa na yo ekokozwa mpe mwana wana oke na ye mpona protéger ka ami na yo olakisi mama wana est-ce que ngai ozo se sentir oza na mowa mobangi naza na mobangi ok naza na mobangi makasi mama o pasteur ayebi soki avant yo bota fo ozwa na mwana oyo kaba nakosalela ngo te nakosalela ngo te nazwa mwana bato oyo babokoli deja lelo tokende 16 ans namema ye kuna soki akangi mwana bato donc mwana ngo oyo ozobeta déjà à peu près 16 ans aokende 16 ans kala mingi te awa nayebi date de naissance ne nyonso tu na motu nayebi date de naissance ne nyonso tu na motu azokende 16 ans Sœur Mireille pardon yo na camarade no azwaki idée
Ngam tu qui idée. Ah, maman. Yo mtozo ki idée. Azo qui idée maman. Tant on qui idée na foyer à bateau. Et là on ni mataki yo. Parce que à cette époque mobile no bozala ki nan. Ti on a déjà kufa. On a déjà mobile no kufa. Si qu'on a boya kiki libala pe ya camarade nanga ekufa. Yo moko yebi vi oto komo menene camarade nanga pa banda o yedenga na libala nae. Kamo mobile nanga ufi ye pa banda o yedenga. Non, parce que les bandelo ipsenga ki ozaki divorcé. Donc so na ngina comprendre au divorce ki nanu après mobile ngwa yeko kufa. Divorcé to komo benga kande mobile kufa. Ah, nga yebite. Comment ka bon nde mobile kufa. Ah, nde wana divorcé. OK. Mais il y a des appellations. OK. Yom to so ki ide wana. Est-ce que camarade no olwa ki komone nani? Komone Chimène maman. Est-ce que non la sœur Chimène est-ce que a yebisa ki mobile nazo au courant? Et ça secret na ngai na sœur Mireille na docteur na kolomwana bisoka. Donc yo sala ki kaka po o protéger mariage camarade na yo. Parce que mobile aloba ki nini? Mobile abayaki de bana mibali. Alinga bengana alinga ke bengani na ndako. Si azwaki zemi wana mobali kutazaki ata d'accord na ngote. Bon oyebisi so ki asala so pe ba césarienne et tout. Ko mobali wana mona ta ba risque muninga bando ko so te pona césarienne. Mama. Azana ndako libala siko talaka ke libala o bobala ni mariage. Mobala ke bota susu koto mususu. Talaka bien te. Et dérangeaka. Basi salaka passe autant que mobile na yo beaucoup kabula na parfois na 2 personnes parfois na 3 personnes au moins na comme ko dîner comme ko dîner donc tant wa bingenga na bureau na ayebisenga ke liro camarade na zokini soit bako balisi matrice bien te ke bako koluka moyen mo boyeki abotara souté lire na soko a continue na mukaka kufa na boya ki pe nyos to ko yebisa muninga na pe na proposer ki ka keloko wana et puis comme azaki d'accord ke na ngai muninga na yeke to rumeli trop famille na ende kone a mwasi zimaki mais to yeba teke un jour que maman wana akoza suna posa mwana na kuruzo na mimande kunanga ikoka ya numéro téléphone na ngai. Mais bino pe quelque part bon moté ke bo ajusser ma bien muta pesa bino mwana alobi bo batelele mwana aboyo te ka mwana, c'est-à-dire il fallait bo penser que un jour akoya kaka toujours kozwa mwana ye et ça risque au bino bo risque ki bo côté na réflexion en até buzoba ndeko na nga mwasi buzoba si ko prête si OK prison on a comprendre bien. OK prison. Bon temps ba tinde ba convocation so ki aliboso kete yami balo kenda ite. Yami sa tweza ka mandat d'amener. So yebi makamba ya nini te ya moi la police on te so ki parquet na yebi pete ba funda ki na la police na parquet. Parquet. Yango monique comme pe na boko kende prison. Na bona ko ke prison na ngande yango ndi na ye a. Bino nde bozula nga solution. Tout ça ndeni. Kasi comme camarade nanga zobo ya kozongisa mwana bali. Bo invité awa. Aye na plateau. Ozwa ndeni. Naza numéro de téléphone na. Ozwa numéro de téléphone na. Naza numéro de téléphone ata na bimisa saki na mutu nanga naza numéro de téléphone. Na ko ke presenter pour na makamba ba. Ko kite bana nga bazi. Bana nga. Pesa nga numéro na. Bana bazali ngamuna dépendant na bana nga tata kufa na kolinga makambo wana tata na kolinga te prison na pepa Maman Mireille s'il vous plaît c'est calmé pardon tout le moyen to benga ndeko Chimène. Obi komone Chimène, hein? Chimène.
Ok. Na enregistré na côté na WhatsApp OK et permettre ngana na benga Chimène. Okozi Yesu amemaka. Nanga pe na memi na bomoi na ngai. Yo na memi na vie na nga. So na genda na ngata ovanda na bandu na changer numéro de téléphone mais nyonso eza te. Nyonso eza te nzambe bomoi. Nyonso eza te. Maman, au-delà de tout ce que vous avez fait, c'est pas bien. Et ça vraiment malade m'inquiéter. Mais de quoi yamba te hein? Yamba te maman, comme elle attend un message, attends que les voice tango. Et il faut ayamba kaka pour que biso to yebande ni to ko zoe na nini oh. Nazari kimia te, na kimia te bande ko na ngabo ngai. Nazari kimia te, oku 3 jours na oku gata oliate, na oku koliate. Na koliate. De quoi yamba te, je sais pas pourquoi. Oliate. Oliate ndeko na ngai na oliate kelanga solution bon azo yamba te pour ni. Maman, c'est calme te. Ayamba te pour ni. Ayamba kaka. Oui, allô, bonjour Madame Chimène. Maman, s'il vous plaît. Pardon. Nakati pour yo kavuano. Azo yambate. Eh, na autre chose na téléphone Nzambe. Jambe bimisanga na lisumu oyo, bimisanga na lisumu nkolo. Bimisanga kozanga koyebeza kufa. Kozanga koyebeza kufa Yesu na bomoi. Kufa. Bon, des oiseaux yambate, je pense que tu as la passion pour que tu patienter moi mouké pour que les oiseaux. Ah, merci. Oui, allô? Bonjour madame. C'est madame Chimène. Ah, voilà. Merci beaucoup. Biso Tozali, je me présente, je suis Clarisse Boanga. Je suis une dame, Tosala Kamakambuyako, Sala ba situation ya ba femme entrepreneur. Une dame Oazali moko ya famille Nabino. Nde amekaki ko pesanga numéro na yo parce que ebisa kingai o créer eloko moko boye comme entreprise na yo. Yango en fait to bengaki yo pour que tochayo a contact mingi na kati ya makambo yango ezala na jeu moko to benga ngo jeu d'hasard en fait tout ça pour les enfants. Yango ba informer nga ki oza na mwana mwasi. Ah, oza mwana mwasi hein? Ah, d'accord. Tolingaki kosala ye surprise. Tolingaki kosala mwana no surprise na yo pe lokwa ba ebisa biso oza posa ozoluka la recherche to adore yo et puis to sala mwana surprise. Surprise na biso ezali du genre ya oyeba TikTok. Ah, osalela yango te. Ok. Bon, biso toza biso oza en ligne tomonaki na TikTok yango to abimaki parmi ba meilleurs enfants en fait. Ceux qui a se rappeler peut-être na ebité bana lelo ba bomba mo ba secret yango to pretolinga ki to benga été comme ça mineur to benga ye mon côté boya bino mibale et à part ça yo pe to adhérer yo na kati ya femme entrepreneur. D'accord? Est-ce que okoki koya bisika biso tozali? Bon, biso tozali na fiki soki ozwi kaka na ebite so za commune nini commune ozali soki ebise kaka pardon yo sa
Ah, osala kasavubu, ok. Kasavubu wana, orosala boye. Soki omataka moto, oyebisi bata moto, batika yo na fikine. Je pense que oyebi fikine. Batika yo na fikine na première porte. Ah, d'accord, merci beaucoup. Na première porte, wana, au koti. Soki au koti na kati, obandi opusana. Au moment la barrière à la police, ezana, ne te dérange pas. Au koti, au moment la salle moko ezaka wana, bisika ba matanga. Oleki yango opusani mwa muke katango opusana omona ba conteneur mo eza wana opusani mutu nyonso omona ka singa wana otuni ye madame Clarisse Boanga baza ba femme entrepreneur mais eza na cadre moko pe parce que tozali na posa pe bazwa biso mwa filmage to bengse ba journaliste lo baka place ba journaliste baza na événement moko wana ba événement moko eza na ba journaliste oye wana parce que tozali na posa to ça publicité ya nini o il y a le femme entrepreneur ba tuba ba comment le femme fonctionne en fait voilà merci beaucoup madame o eza numéro na ngai ezo combien de temps d'accord merci beaucoup maman Chimène. Ah, oh là là. C'est pas facile. Oui, maman Langai. Je pense que tozui ndekonayo. À part wanoza makamsu so bakse la biso. Souci nangezaraki. Ce qui est ngana bimana ngana makambo. Obimana makambo. OK. D'accord. Merci beaucoup. Là, bandeko bozota la bison, toko profiter, tozwa pause parce qu'il faut toser la madame de Kasavubu na lemba et kozwa biso pe 40 minutes, 30 minutes au lieu de faire parler beaucoup madame Mireille, je préfère mieux tozwa pause et puis to profiter na ba pib na biso et permettre ngapena solana et moi muke. Natune-moi mituna mususu oyo trozo ngasu na plateau. Merci. Sala, Just et Abolingo pour na orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, le ZAM Kupler, Avenir, Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mouré ya bravo Jésus, nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzambe alola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. De retour sur ces plateaux. Pub na biso yango wana les âmes coupleurs molema oe kolela ezali ya bana na biso en tout cas to soutenir bana na biso orphelinat na bino yango wana orphelinat ya chez biso télévision que les cordeaux Thomas Fabien Proyi Bobengi dirigé par
Maman Ouechi, Obengi, Papa Chiki aussi est là, appelez tout le monde. Vous avez besoin de vous soutenir. En tout cas, nous avons besoin que vous soutenir biso et que vous allez vraiment malamu mingi nzambe nanga à kozanga te ko pambola. Oh là là. Merci maman Chimène a commis. Oui, allô madame. Oh réseau. A kozanga te ko pambola bino to baki tozwa ke sika na matete. Na via ça, en tout cas, bazo bongisango na nous nzamba pambola famille ou pesa ki biso esika malgré tozo fouté la main bandima ki quand même ko pesa biso esika to banda ko futa yango par mois mais ko ndima wana kaka yango nazo senga nzamba pambola bango parce que bato ebele balinga kité partout nous sommes allés au temple pour la colocation car tolingi ba orphelin te tolingi ba orphelin te c'est un peu compliqué que Dieu vous bénisse abondamment tous a besoin makambo ebele tous a besoin ba mbetu tous a besoin ba kiti tous a besoin ba mousse pour il faut to bongisa ndaku wana eta lokola ndaku ya malamu ba congélateur on a besoin de ça nzambe nanga osanga te ko pambola bino bozali na posa Kosolo là bon en fait maman Chimène je pense que réseau est dérangé bakobe ngangai voilà azo yambate abenga ki mazo yambate c'est un peu ça olingi comme akolo lo pangu na talo moke obengi ngai na plus 243 81 00 27 303 obengi nga batere na selebambu etikali so ebelete etikali so ebelete bozo benga bozo promettre mais boye bake batere etikali susu ebelete to tchango na prix moko abordable bisika moko ya malamu ekozala vraiment malamu mingi soki bobengi. Oui, allô madame. Maman, na banda na yaki na Olobi nini? banda na yaki awa na yaki ana fikini kota ba container awa. Na telemi kana mwana banda na telemi banda obenga. Mo na benga. Ah d'accord, réseau connexion ça qui bien te. Zela, olati ndenge nini? Olati noir. Ah ok. Ah d'accord, yo olati noir. Pantalon, robe. Ah d'accord, merci beaucoup. Nazo signalé déjà bazwelangai yo telemaka à place aux awana. Papa Eli, s'il vous plaît, ceux qui m'ont ezali, bo signaler ndeko à Kota, maman Chimène à Kota, qui papa mutumora kuna na bureau azwelangai. Merci beaucoup maman. Je pense que Aoyo Kabiso Nzambe na katakita. Oh là là, je pense que ndekwazoya na kumisi Nzambe ndekwazoya libondeli nanga nande na jena ki Nzambe yoki akozana facilité ozong selon moi tu crois akozongisa boya yete ok ba defisa ki eza likuwa kenga na bike mama Clarisse simbelanga ese ya yote mama tosana na bolingo Nzambe mama yo pe koke na pe bongo te po akoyi pe na ebite ya yo ndo ebi camarade na yo oyebi ke akoya penda boye dans la facilité. Ok, d'accord. Là, je profite à dire, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, Nzamba Pambola Bino, maman. Wana topema. Papa, ce qui madame a commis prête, beaucoup de saye, à Kotanaye, wana n'a pas su notre gouverneur de la place. Oyaza nommé maintenant son excellence Monsieur Bumba, en tout cas Nzamba Pambola Bino, pourquoi pas na vice-gouverneur Edi Iele. En tout cas là c'est de la part de mon père Lotingo Boanga Joseph Ande Alobi Apesabino ba grand merci et puis Moussala Kitoko na Edi Iele Oyazali le vice-gouverneur et puis le gouverneur actuel c'est Bumba. Voilà, merci beaucoup de la part de Joseph Lotingo Boanga. Ah, bonjour madame, c'est madame Clarisse. Ça c'est l'enfant? Oui. Ok, vous pouvez entrer.
Amoni ande. Boza problème. Prenez place. Otinga limite. Ya fanda. Na sepela na isengo na oti. Te Bongo poste na ngai. Ozobeta maboko afanda na kwa. ngai memaye. Te afanda wana. Aza déjà yaya. Na kota na passe na yo. Maman s'il vous plaît. Eh maman. C'est ka tilinga limite. Madame obenga ka pona makambo na ye. Te. Ozo sepela kufa na nga. Obenga na tele mana kende. Te nga la benga. Obenga nga fona za ngamo. Osepela kufa na ngai bana na nga batelengana. Na yete pour ani problème eza. Na yete. Ngali yana combien de mina yo? Chimbe. Chimbe. Mwana mama na yo. Na lokalo na nweza nini? Omo titu ngana za mwana ngai. Oyebi olinga chango. Olinga chango za mawa. Madame Chimène, est-ce que tu as ça qui nous pose à la laisse? Pardon. Ça qui aime ce que dérange yo. Limbi sanga. Nake monoko. Nasepa. Chila mama. Nake kufa kuna. Yo zoli ata santé na yo. Yo zo santé kitoko mbinga te santé na nga. Mireille. Mireille. On a vu le matin. Nini. Mama e. Obengi ngawa. Poto yo kabusoba na mwana na ngai ya mukie. Do nini na ebi te. Madame Chimène, s'il vous plaît. Madame Chimène. Chimène, yo comment finanga? Yo comment rappeler nga na bala tete mobile na nga nga kufa Chimène. Natinda keta kufa. Natinda keta kufa. Natinda keta kufa. Maman Malembe. Maman Mireille, c'est Mireille. Si que non, Castidelana. Maman, en tout cas, pour ma femme entrepreneur, on a ça un téléphone, toko sur le langue moi sima, parce que le quoi na moni moi maquillé, les pétos ça une surprise au sein moi en abisso. Comment mon anen? Keren. Ah, tu t'appelles Keren? Maman, loba le bengi ngana moi so ko tuna moi na makambe bebelete. Ah, pardon s'il te plaît. Excusez-moi. Maman est là qui biso li solo. Oh, ils ont concerné binomi balé. Bozana secret binomi balé au bobomba. C'est pardon, maman. Pardon na biso pardon. Oh, a moi na mukie. Ayebe lo te na ebite so mo baby so na ye to bo sala ngoni ngana oyeba te. Olingue, abandi le téléphone, ba grimace pour le balba n'importe quoi. Ameminga soutien na kati émission pas ça buzoba. Na mwana nga mukie. Na pas ko ke bono côté ya. La bonde yo ya trop. La bonde yo. Mire, est-ce que vous comprenez que mwana za mwa mukie? So na oyeba no ti yebi sanga na mwana te mwana za mwa mukie. Na bonde yo. Bonde ba vote sinyo songa na obonde la yo. Mais na poet. Oboyi ya. Zongisa. Olukelenge loko yo tina koma poe poko ma menacer nga. Zongisa nga kuna menacer ko le kayo. Sina ba tiro. Kende place mo luku kende. Jésus. Mo kitabo mata. Obo luka bozwa ngote. Obo luka bozwa ngote. OK. Tamukie. OK. Non, koma na bozwa ngote. Na bango. Batu wana oyo so ngoluka. Ngana ngote mena ko pesa adresse ne nyonso. Adresse ni yo. Yemo kwa ya. Adresse ni yo pesa. Non, préféré. Madame, est-ce que vous avez mamki? Non, yo kete. Nana mo. Kasi oyo kaye pour que vous trouver solution. Yo kaye te. Likamo yo kaye. Po bo benga ngai. Na yi na mwana te. Na mwana te. So na mwana na oyo kate kandi na lubi na oyo kate na oyo kate. Ayebi nga bien. Ayebi ki teti na ngai. Comment ça grave? Problème eza makambo na ote kanga munoko na wana kanga munoko. Problème eza makambo na yo. Mireille, oyokate. Na oyokate. Oyokate. Maman, déjà non on a assez bembe ba uchi opérer il preke ba opérer. Obenke bembe. Chozo ça na konsa menace na konsa chifundi mora. No caméra na yo. Oui. Yo télé belinga. Yo télé molo bananga.
so maman na bombela yo eza ba secret oza na Ok. Te yaya allez. eza ba secret oza na kati Pardon. Eloko oluka. Pardon. Eloko oluka ozwa te. bomangai mbe moi Eloko oluka kozwa te. ngate mtu na kozwa mponga na akolo eloko te Mais kasi nini so bobo se calmer te. Bozwa te. Eloko yango bo. C'est là. Maman Wana eloko pardon. ozwa te. basimbisaki Madame, yo eza pardon, yanga te ya yo pe te Ya Keren mpo nabondeli tro naleli tro nabondeli yo nani chimene ochange na adresse C'est là. Mama tika yebisa ye non vérité ya likambo oyo olingo oloba ne boswana kaka likambo obengeli ye oza nsusu oyebisa ye par rapport ndenge oza menance oyebisa ye te chimene comme que nabondeli yo bolingo lisala ozongisa ebandi tono songa pe kana émission kaka awa comme boye Kaka nga awa. naoloba vérité vérité no lingo mpo ngai na okende prison Vérité wana so lingo loba. te okoloba ngo boye teka nde naza mwana o oui naoloba ngo te ndenge oza mwana oui kasi kolo mwana komo na posa mwana oh kolo mwana nani oyo esimbisaki yo ya solo nga mutu asimbisaka mwana te moto asimbisaka mwana te Moto asimbisaka mwana te. numéro ya telefone na liboso mpo eh na changer po mobali nanga boyaka be na changer Ah. mama pardon bolimbisanga botika na nga nazwa maluku maman s'il vous plaît mwana oyo maman na pose question moke est-ce que c'est vrai que bino na madame bosalaka je moko na hôpital ke mwana no mobali akufaka bapesaka mwana mwasi s'il te plaît pardon naza na mwana na ngai ya mokie oyo tolinga tosala moral ya mwana mpe mwana aza na moment ya classe nabome motu oyo topona sani mponga mona nde naza motu na ngai eza bete boya mwa moke eza ndeni batuni question répondre réponse nanga na réponse oyo mopesa kasi yango moni raison pour laquelle toboyi obenga mwana parce que aza mineur tolingaki mingi yo mama na ye ozala wana po accompagner ye yango wana tobengi accompagner ye est-ce que eza ya solo ke makambo ndeko no ayebisi biso ke po ayebisi biso déjà ke yo obotaka mwana akufaka ya mobali ozalaka na difficulté ya kobotaka bana mibali na césarienne et tout après oyo obota mwana mobali yango akufaka na ye ake aye nde mutayelaka oyo ide ke ozwa mwana moko ya mwasi oyo adopte ndeko wana apesaka mwana nga mwasi wapi mwana mwasi alokute lokuta bandana mwana oyo onga mona zina maternité onga mona memi yo melisa mwana libele yo amela wa libele oyo amela mwana Mamire, c'est là. yo melisa mama na yo bandana omela libele ya mama na yo yo bameli omelisa mama na okay na mwana ko mona ba mini fille kay maman répondre biso est-ce que c'est vrai que te tata la bino tata te mira yo mona loko luka mama na yo te mama na yo akoya kolia yo tika ko le muto yo zo aza te ozaka na maboko yo mama basimbisa yo zo aza te mira histoire na yo nyonso eza maboko na ngai ena maboko na ya uzwa mwana okatenga na okufa okatenga na opération na okufa akokende kolo mwana ya kozwa mwana ya kozwa mwana vanda naosepelisa yo ngebembe nakosepelisa adresse na nakasa sozake bebe tenge na beta yo kaka soza mwasi nosimo te yo kani otangwana bapanzi bongo nzoto ndala ndeza teshimene eloko akufa na hôpital boye yaya botika nanu koswana liboso zela kasi ye aza menance famille wana bazoluka ye mpo akota prison soki eza esolo kasi boswana kimia te yaya kerame eza evi yo eza evinganaki prison okosaka nde tovandi bo ata yo moko mama ya briske oleloko ozwa mwana nayebi eloko wana me mwana ngai yebi eloko te ozwa mwana ye ovandisi biso place omwana na miso na ndoloba ya mwana ozwa mwana ye yaya vanda na yo mama nopa bonga aza na moral ndenge nini mpo na mwana ke eza mabe en tout cas eza mabe tolingaki ka toyeba eske makambo ndeko azoloba eza ya solo oyebi ti nde tovandi boye eloko mo mpe te ka tozwa conclusion te conclusion nde moto opesa biso
Oh, ya mukomususu. Oh. ozonga no nanga te ozonga nde na kolo mwana naza aposa ke nayiba bakolo mwana oza aposa lokola yo yebi bango nana posa na mona sikoyo ntango osala makambo ya vente ya échange ya mwana wana yo oyeba ye mama mwana wana te baéchange ya mwana okomprendre nga te lelo na okimaka mwana nyonso ya bota mwana mobali mwana akufaka mobali na ye banda olinga bana mibali te ayebi nyonso eyebi eza teke na oprendre yango lelo yo te ndoka munene olinga na kufa na kota prison oyebi prison oyebi bato bafani na prison nde baosufrir ndoki ya mwasi otambola bi osana camarade moko ozalaka na ye bien ndeko moko ozalaka na ye so aza baconseil so mabe azopesa yo fo okima kasi ezali mabe fala okima fo conseil mabe yango pena nde lelo mpe na ozo street nango lifuti nango eza lelo ya camarade ya mabe onga na tambola ye na ye ok lelo mpe nde muna ozwa lifuti na abenga camarade mabe fale na bandi sikoyo oseke makambo nyonso tu oyo tozoloba wana eza ye wana te udepa na ngai yango wana soni te yo ndo za ah donc eza yaya calme toi eza makambo na yo te donc yo sala loko oza te donc makambo eza makambo vinango basala kona sa ate mama mwana ke kozwa likambo nde oyeba oyeba date de naissance ya mwana na maboko nganga yo siko problème eza ke madame asola déjà na mwa mwasi wana atindelaki bafoto ya mwana na mwana moko ya mwasi mwana soki oza mwana no ya mwasi yakanga bafoto atindelaka mwana ndeko wana mwasi évolution na ye bamakambo nyonso tu yango wana ayebi réalité ya likambo wana nzela moko yo chauffeur nga receveur yo te ndoki nde na mama bango bakanga ndoki mama yo te ndoki nga ndoki te toseke makambo azoloba okosa omelanga libala na nga yo libala na yo nasimbelaki yango so nasimbelaki kaka so mama na so apesenga mwana otebeyosa libala na te yaya sikoyo ozoswa na boye osala poso ozwa solution lobela moninga na mokuse likambo oyo ezalaki na poso ozwa mwana oke kotika ye na famille wana numero ya telefone na nga nimoni apesa yo mpona comprendre sikoyo yemta apesa o numero apesa famille ana to oyo okuta nao mwani botraite na bino yango kaka kuna te timiteke traitons bien poto ezala namoni bozala bagarde corps basoda baza ti la police eza eosisa nyonso kaka so mpe esenga tomemani mbamoti parke oyo akoke prison oyo akotikala tikala yo nde ozongisa mwana bato solution na nge eza bandeko na ngai azongisa mwana ponga nazala lese natamba na nzela nazala lese po nzela na nga ekomi bon madame ok d'accord lokwa yo oza numéro ya mutu ya mwana mwasi oyo apesa ye bino mwana lokola deja ye accepte ke contact ekota alobi opesa biso pardon nga opesaka numéro mwana mwasi bapesa ka yo omweka ndinga ye asali mpe apesa su numéro na ye opesi nga jour nga na oya awa tokuta nawa boni papa aza bien papa kende mosala ayebi makambo oyo ayebi makambo oyo ayebi te kende bimaki ayebi atiki biso na ndako apaka mwana ndenge akenda bacour na ye mike bainformatique na ye. Ok, d'accord. Je pense que tu as eu solution. Merci, maman. Maman a accepté quand même au son numéro Anna. Basta l'affrontement. Na moi sur après ça qui vient au mois. Je pense que Bandeko, Tosuki, ah ya Keren, selon la maman na yo, Tambozonga. Je pense que c'est ta maman. A sa mieux placé à co-expliquer yo certaines réalités. Tolingi koko tapena la kata. Il y a profondeur, il y a macabouté, c'est un peu ça. Toujours déjà solution. Papa no bako moboka manafia pasi. Yo nzambe na bango. Yo nzambe na bango. Yo nzambe. Ka tozaki biso mibale. Tozaki biso. Ya yo zali kaboloba. Ale loko loba te yango wana. Azale loko loba te. Yango wana bebe na nga Keren.
bébé na yo. Bébé nanga. Oh nga mona mema na maternité bo. Donc pour ça na yo oyeba omona maman na. C'est que on timi makambo camarade ya maman no andi. Ah, on timi la maman ou? Yakala. 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 Solo la ranayo. Ato changer adresse au bois ko pesa nga adresse ndako nombe to solo. Non, que son deni yum to bobi mobile. Oui ko ma suya nga pesa nga suya na mobile. O bobi ayo mobile. Nga pesa nga idina bo ma su mobile. Yo to pesa nga idina mobile. Simba te ngombe na mobile nanga. Yo to pesa. Ya ngombe menga mama mwana simba te. Vanda na yo. O kito mata. Na lelo kana pokwa tena osinga ndako na téléphone non. Ba message ni c'est vraiment. Oui bité ka changer téléphone. Il est monté ka changer téléphone. Attends la Facebook, il vanda na Facebook. Na routine de l'eau. Attends bloqué. Oui. Na routine de la. Routine de l'eau côté. Vanda no cas. Si quand aussi ton solution bon soin à prendre. Eh, yem to soin sanga. Parce qu'on est ndo quitté. Yem to soin sanga. Aluki tout les moyens de so est-ce que madame on se rendre compte na ba makambo et les kana a so mobile no peut-être ayo qui est-ce que au éviter que ko perdre pe libala on protéger peut-être pendant 15 ans au perdre en les sous. Est-ce que tu rends compte de ça? Un jour boyé subitement boyé moi la colle comme mon bimba boyé et ba que moi no azaïté. Est-ce que tu te rends compte de ça? Au lieu au soin na ranande tu te rends compte de ça? So ka yeba ke mbongo muta banda ki ide wana yako pesa na mbeto hospital. So ka yeba ke zaki bongo ninga lobe na nga. Ndoko zaki muninga malamu nga yeba ayeba pe ninga ko sola na mbali na nga. Ka ndenga na zaina hospital po basala makambo na mbali. OK. Keke so tanga na ngena sana kati. Keke so na mbali. Ko sola bien. D'accord ya. Loko asoué na we ezali bongo. Taba no vanda liboso ngam na no tindo fana e. Oh, na vanda na za mobile ya camarade na nga. Moi bile bosa makambo. On va sala ngombe. Non ça non pas na été. Polo blanc que na za na poste na. Moi bile bosa makambo su bo. C'est parce que ton solution mais bino bolo baka. Bozo so na ka c'est que wala makambo su so bino bale bo. Telema. Nema sakia na tema tokeni. Le no lia fufu na nga l'aise. Merci. Non, tu si c'était au lion à l'aise. Yaya, oui. Tomo nani. Bobo, obo sani saki. Merci. Ndoki. Ndoki ya mama. Kere no ke pa mama ya yo. Okende. Yaya. Boyete maman na ngai. Boyete. Attention, ça bongo mais ça fait mal en fait. Malgré côté na yo, malgré boye, yo peut foyer baké quelque part. Conseil qui n'ont pas un camarade, mais c'est conseil à ma bé. Au-delà de tout, même chose qui n'a pas lingongo, n'a pas écolobelo ne bande l'émission. Mais le quoi de quoi se présenter, donc il y a un moninga la zongelio. Conseil ou on peut ça qui est ça conseil à malam. Et ça conseil à malam té. Difficulté au kokuta muninga na ona kati ya libala et ko sengina na ote ke bo lukabo bo sala complot moko boye o lobby ko détruire sous please. Ndapena eba kite ma Clarisse un jour que maman wana auzasi na poste. Mais mwana mutu makila ya mutu ataso mama na zongi te. Siko boninga botika mwana oyo Keren a vivre kaka na kati ya mutu na ye ke a ba parana base ya yenzo ka base ya yete. Ya mwana de likambo. Makila ya mutu eza isumu eza mabe ato salo koko ta prison nzamba libisanga mukolo moko te na koko ta susu na buzoba koko ta o priera nebisa ki na priaka merci beaucoup. Je pense que au pesangai numéro ya vrai mère biologique il y a nani o ya Keren après l'émission conseil na pesa yo kaka zonga na ndak bondela se repentir sincèrement na acte yo sala ki ma benzamba yo komawa et conseil na ko pesa yo et puis na vie na yo soko lingo o apporter un plus na vie ya mutu la tsenzela nzambe nzela moko ka ko sauver mutu ezanzambe. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que cette histoire tosuki siango awa
nayebi que prochainement tokomeka obenga maman ou soit famille ya Keren pour que lokola toyebi te soki kozala bongo. En tout cas on a préféré mobali ya madame Chimène azala pour peut-être pas quota l'émission, peut-être pas quota, on ne sait pas qu'est-ce qui va passer, mais je vous promets que la suite de cette émission c'est pour bientôt, parce qu'il faut que moi n'azonga pas ma parent nae, que Dieu vous bénisse abondamment, ce qui a zongité tokutani mbalasima. Merci. Sala, Just et Abolingo pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, les âmes que pleurent, avenir, Yaba orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mourir ya bravo Jésus, nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant, parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen. À travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup.